Hello, 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 bakuku, bambote na bandeko nyonso oyo bolandaka kanal na bino ya Mimi Selunga TV, mwana bato ya Nzambe kaka ndenge na yebisaka bino les amis. En tout cas na sepeli na bino lisusu ndenge boza liboso wana bozotala ba video nanga. Nzamba lola amona bino, nzamba lola a continue ko pambolela ngai bino kaka ndenge na lobaka. Soki nzamba zongi te tokomonana na prochaine video. Bongo sikoyo lelo pe nzambe azongi te. Nzambe accorde biso lisusu grâce. Tomoni lisusu mokolo na lelo. Topesi nzamba lola merci, merci, merci po etaza nzambe malamu. Oyo aza lokola ye azali te akotikala pe kozala te. Les amis à canal Mimi Selunga TV, ba mama, ba papa, ba yaya, ba leki, bana, oyo bolandaka canal na bino Mimi Selunga TV, alela bino ya grave, alingaka bino makasi, nalula bino ya dega. Naba obolinganga, naba obolinganga, tenga na linga bino kaka, makasi po bolingo. Eleki nyonso Bible elobi linga moninga na yo ndenge yo moko omilingaka. Mage mokili tokoka na biso kosala ngo vraiment te ndenge nzamba lola atindele yango me tomeka kaka même tosala effort tolingana na amour vrai. Mimi Selunga TV ndalingaka amour faux te. Soki kaka rêve oza na amour faux, amour faux eza mabe. Parce que tout le monde qui Judas ateka ki Yesu po bolingo ezalaki nango te. Judas aki da na ba haine. Judas aida ko envier Jésus. Judas aki mabe yango wana azali na motema mabe alinga ki Yesu te. Donc amour faux nde tozoboya. Amour vrai yaka tosala kibondeko. Amour faux tolingi yango te. Donc Mimi Selunga TV alingaka amour vrai. So olaksinga amour vrai ya kati ya motema ngape na kolakso amour vrai penza ya bana na Nzambe. Mais so olaksinga ka amour moko na comprendre ko eza ya mbilinga nde ba mikolo ba Kongo balobaka ya misu soki de tilukaya wana eza somo trop donc wana yango te. Bande konanga na sepeli kande na bina sepe na bino so mingi nzamba lola pambola bino na mokola lelo. Nazaka na posa kopesa bino bambote pe kopesa bino ba merci ndenge vraiment bozolanda canal na bino ya Mimi Selunga TV pe ndenge bozo ko s'abonner na bolingo nyonso. Mimi Selunga TV mwana bato ya Nzambe kanenga lobaka wana slogan nanga. En tout cas bandeko bomesana nango mwana bato ya Nzambe. Tout atolo neloko ozanango. Ozanango to tout atolo ndenge nini. So ozana Nzambe tutela Nzambe na otolo parce que ça la Nzambe ba bien et ça la Nzambe wow. Soki mwana Nzambe zo tutela etolo kinaza mwana ya Nzambe et ça la Nzambe makasi. Ezaka lokola biso ba parents ya mokili oyo. Mwana no tanga zo laksa ke wana papa nanga, wana mama nanga zo betelo tolo zo salelo fier. To sepela nango makasi. Donc mwana batu ya Nzambe eza Mimi Selunga TV. Yo pe soko za mwana ya Nzambe beta tolo oza mwana ya Nzambe. Pourquoi pas? Donc bobo sanate bana ya Nzambe bisika bozali. Soko leki mokwa liboso na canal oyo kutami nango comme par hasard ndeko na ngai. Kobosa na ko like video te, kobosa na ko s'abonner te, kobosa na pe ko partager te, pe kobosa na kotika commentaire te. Tozaka na posa ya ba commentaire na bino, tozaka na posa ya ba abonné to bakama parce que soki ba abonné baza Mimi Selunga ke musika so bozo ko s'abonner te. Mimi Selunga akosuka kaka awa na kati ya ndako na ye moya bima libanda na bandako mususu ezate na bolingwa Nzambe. Oya kela penga indeko na ngai s'abonner, commenter, liker la vidéo pe partager na baninga oyo baebi Mimi Selunga TV te. Na lobango chaque fois Mimi Selunga TV afingaka te, Mimi Selunga TV atongaka te, Mimi Selunga TV akitisaka mutu te na canal na ye alobaka kaka vérité, akonseyaka kaka, ateyaka na ye kaka mateya na ye ya pete. Mena fingaka nanga mutu te.
na sala nanga pe mutu mabete mais awa pa na ngai na linga kaka vérité tolobela kaka vérité bandeko. Donc yango wana Mimi Selunga TV ayebisi bino bo s'abonner, bo commenter, bo like video ekota na mabote ebele. Mimi Selunga TV akosepela pe akosengela bino lisusu mapamboli epai na tata Nzambe. Bandeko na ngai, sans plus tarder, nazobwaka nanu ma sœur wana sœur. Donc Mama Teresa Makela na Katia Berlin na pesi yo bambote grande sœur propre yamba bambote ote pa ya Madame Selunga. Donc yamba bambote nesengo nyonso Mimi Selunga TV apesi yo bambote. Mama Makela Teresa, mama na Sefo, mama na Sephora, mwana moko ya kitoko makasi. Donc Mimi Selunga pesi ndako mobimba bambote. Na pesi bino nyonso boyebinga vraiment baninga nanga obolandaka nga. Ba bonane 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 nanu esilite. Tozaka na se ya ba bonane bonane. Donc ti le 30 janvier be le 31 soki pe moi o esilaka le 30 le 31 nde ba bonane esili. Donc ina sima mikolo tozaka kana kati ya ba bonane 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 na bato nyonso otokutani na otokutani na note ba bonane na bino. Sans plus tarder les amis, nazo kota na sujet na ngai. Sujet na ngai na memeli bino na mokola lelo eza nini botu na ngai, ezali lisolo ya bana basi mibale bazalaki ba camarade. Ngape ba pesi ngoka ko solo la sola ka Mimi Selunga za muta batu nde ayebisaka bino na sola sola na kana batu. Donc ko sola na batu esika pe tozuza ba masolo oyoki boyelo ko moko réfléchir lobi eza intéressant. Pona nite na ya nango pe na kanal nanga na fongola baninga pe na yebisa pe baninga ta musu mutu ayebaki te ta musu mutazaki kotambola pe lokwa na lisolo o kaka ta musu ba défaut moko boeza akati ya lisolo baninga pe basala kayango ekoki pe ko changer moko ekoki pe ko sala moko pe bawa u makasi a changer penza etamboli. Yango wana na memeli bino tosolaki na moninga moko tozo sola kaka ndenge ezaka masolo na kati ya masolo ya ba divers kako bibiso basi tant tozo sola ozwi oyo na ba masola kala banini mais kotonga te na ndenge ya propre na ndenge ya malamu. 2020 tolingi makamba otonga te. So za muta kotonga tikala na matongi na yo koelanga matongi te. Na lingi nanga kotonga te. Na ilanga ba problème te. Pour 2021 de balobi trop de losambo, trop de concentration, d'autres à la concentrer na misala na mabota na makambo tozo sala ba maladi ezebele tozo atane sika ozo atana yo ya kotonga semie ozo na yo tana yo ya kobuka mabolongo na yo bondela na yo Nzambe ayokela biso mawa po mokile sika tozo kende toyebi na biso te. Tan wana ya kotonga Mimi Selunga TV azalaka nango te pe azala nango lisusu te. Kotonga ekomi biloko ya to lekisi donc to traverser 2021 de mingi losambo totala o tata Nzambe akosala pona mabota pe ba famille na biso ba mama tokeba na kisongi ba mama tokeba na makamba pamba lisolo mombo etali yo te zanga mutuna makolo muto ayeli yo kaka bo partager memelo ba malédiction pamba toyeba ko arrêter. To arrêter eloko nyonso babiso kozwi yango décision okozwi lango décision kokata yango tobota makana biso na kisongi te tokola kande toye koyekola ngo na mokili me tango yo moko ozwi décision lobi ke non na lingi te na lingi nanga te. Donc wana ezaka entre parenthèses bandeko na ngai na lobi na eza wana ya sujet nanga te me na ye kaka ko encourager na ye kaka ko lobelelo komoko etali bakoisongi bakotonga bakoloba bakomba batu ozana yana ona tina moko te lisolo mobo kaka bakomba batu ezomema ba malédiction na bandaku ezomema ba malédiction na mabota ezana tina te toko solola to sola mso makambo abeme makambo bakomba batu makambo kotonga. En tout cas 2021 oyo to meka kozela ngona no vraiment makambo wango to zela ngona no penza donc mondelo to tsango pena mondelo
po tokima mabe balobi mutu oyo akimaka mabe liboso amona mabe liboso ayeba akokima me soko ozomona mabe ozokende kaka ti okokota na mabe wana na sanse ya mabe te bandeko boteninga regete ke Mimi Selunga azoloba boye ndeti atongaka te non nalobi totongaka na biso toza bata masumu tolela kotonga me todoze totika makambo wana parce que Bible ezopekisa biso totika yango eza malamu te soko comprendre eloko wana tika soki nano comprendre te continue mais soko comprendre yango tika na yo parce que lesaka biso pete banda to banda kotonga ko critiquer ko finga ko zwa oyo kisongi tofuta no bambongo te les amis tofuta manu biso no bambongo te botoke na yeme mose pa ete nesiko ke luka mbongo nao nesiko sa mwa video na yo nesiko ke tanga Bible obando tonga wakwa donc temps eza sauté na sensi wana bon bandeko wana ezaka ambiance ka ya canal Mimi Selunga TV bobika Mimi Selunga loba na ye ngana tangeli nanga musalo te na zana nga professionnel te oya koloba loba na yo po mukile loba kaka Mimi Selunga za makamu na ya mema na canal na ye nazaka nanga te ki ona za mutu kaka na tangeli yango ndeti ba ana lemo na Angola ndeti ba ya mami lela na biso na Congo donc mami lela kutu mwasala ane kutu mwa ba ventir pourquoi pas ngai ngana tangeli yango te ezaka don ya nzambe donc so etoye tobeti masolo ya kosekeza ezali ya sere pe ezali donc etambola nango bongo elekelaka nango bongo trop de série ozaka wana lokola sango lokwa bayebisi oke soko donc wana pe yango donc Mimi Selunga akokaka yango te n'esprit ya bien toyaka na mwa eloko mombo esali mwa yeye moko baninga pe baningani donc esalaka tokos tokoti skona teme na biso bandeko na ngai mokili balobi kokende liboso eza kokoma te boko comprendre pona nini nalobi kokende liboso eza kokoma te boko mona ba exemple ona komemela bino na kati ya lisolo na ngai ona ina betela bino esika boko comprendre penake ya solo kokende liboso eza kokoma te mokili tambola malembe mokili koseka mutu te mokili yeba tangu yo ozoseka muninga lobi pe muninga oyo ozaye koseka akoki koseka yo mokili eza tourna to mokili balukaka donc mokili balukaka bandeko soki ozwi sepela koseka mutu te soko bali sepela kochola mutu te soko boti sepela ko critiquer mutu ona na boti te parce que mokili eza ya biso te mokili eza donc nde na portugais to baka eza revira volta mokili eza donc ekendaka pe ezongaka ebalukaka mokili ko balukelo na minute ya mokie osimbi muto binzamba lola kaka ngai makenda kaka nga makiese kaka nga eteli kaka nga soki nani oui mokili ebalukaka po mokili eza ya biso te tolanda na bokebi nyonso bandeko mokili eza ya biso te tolanda na bokebi nyonso be exemple pe lisolo na biso oyo ngai Mimi Selunga TV na memeli bandeko na ngai na sepeli to partager yango lokwa na ninga to partager ka makambo malamu yango pe na memeli bino ezaki na deux jeunes filles bazalaki ba camarade ndenge ndeko moko abetelaki nga lisolo na kati ya ba masolo na biso tande kobeta ay koloba mama Mimi kana ba mateya kaka wi to sekaka batu te na vie na vie to sekaka batu te parce que vie oyo donc soko ke okei tala liboso tala sima vie oyo eza na makambo vie oyo eza na makambo surtout likambo koseka batu mama Mimi Selunga bino batu nzamba pesi bino minoko koloba ya kozwa kamera o filmer o bwaki mama Mimi ezokota na bandako mibale misato o aza na mato ya koyoka ayoki oyo aza pena na mato ya kolanda tozolanda yo mama Mimi balobi mote ya moke azalaka te mutu nzamba saelaka mutu nyonso abibino batu nzamba pesi bino courage wana ya koleka na bemission koloba ntuka bolobelaka makambo oyo
botalisaka bana pona ba jeunesse na biso bana na biso bazobota masika bana na biso bazokola sika fo bayekola koseka mutu te na vie soko zwi yebisa nzambe merci opesi ngai me komona moninga wana te lokola eloko pamba abezaki na bandeko moko mibale vraiment histoire vrai ezaki na bandeko mibale bazalaka kotambola bakoli elongo oyebika tan tokolaka tozaka wana mina yo moko boye donki ya bomwana kwa bobandi kokola bozosakana ti ekomi na ta moko boye pe boye kokabwana mwa banzela vraiment te mais tant tokolaka mutu na mutu donc mais bango pena bazaki kaka bami bakabwanaki banzela te bazali kaka toujours bakamarade sikoyo na moko eloko nini ekomelaki bango moko ntango abandiki jeune fille na ye donc aye kokutama na bon na ete soki tobenga ngo malchance obe libaku mabe nayebi te aye kokutama ka ndenge ba jeune fille tokolaka omeki mwa vi boye ya mibali aye kokangama zemi ntango aye kokangama zemi talaka mpe ba age ya mike wana ba 16 ans 17 ans donc mobali vraiment azwaki esere te azongaki epai na bango ntango aye kozonga epai na bango bakontinaki mpe kikamaradi na moninga na ye moninga mpe atikaki ye te mais baye kokontinue ntango baye kokontinue leki so mwa batamboye batambika biso mpe basi baye su kolinga yesu mpa mobali yango so alingi esusu zemi lisusu talaka na baafrike mpe mingi bazana na mayele wana teke ya kosala bamakambo mingi basalaka awa na bapoto malgré ezalaka mabe bazoteila yango eza malamu te mais eza pe eloko moko oyo bato bazokoevite nango mingi sino te donc eza pasi na baafrike makambo wana presque eza te mutu meme kutokomela kisi te pilili te ozwa kisi tonga te mais mayele vraiment ya kosalela ta mosusu bakalandrier bato mingi bazalaka nango te mwana mwasi wana yaki kozwa zemi ya mibale akeyoka mwa konja moke pa mobali na ndako babokilo esimbi te azongi lisupa na bango bandeko na ngai bolanda lisolo na bokebi ntango aye kozonga pa na bango moninga na ye mpe atikaki ye te mais chaque fois azale konzomela moninga yango yo vraiment buzoba boye pona nini yango buzoba boye pona nini nga kutu na milengelaka nga vraiment mutako ya kobala ngai mutako ya kobala nga vraiment bon mwana wana azaki nde babetelenga lisolo azaki na ye na nini ya mabete po eza malamu ntango jeune fille ozolengela nzoto na yo olobi ke nzoto na ngai nakopesa nka epai ya moto oyo akobala nga wi biso ba chrétien bateyaka biso pe tozoteya o bateya biso normalement eza vraiment bongo eza malamu te okende kaka mbeya eza malamu te tolanda ba conseil o ba mikolo bazopesa ke tozelaka libala magezaka nango vraiment pasi ezaka nango wana nde eza likambo donc ya mutima po mingi pe ona bala nanga moseka ye moko ayebi combien baleka wana donc likambo kimoseka eza likambo ya nzambe na yo moko l'esprit ya bien mingi pe oyo toyoka moseka banzela donc isomo trop donc wana eza likambo ya nzambe na yo moko donc mwana mwasi wana alobaki nga nalobaka yango naza jeune fille moko ya caractère naza jeune fille moko nakoki kosede pamba te yokama nango ozokisanga soni bana mibale tata boye na boye vraiment eza mabe okomi okisanga soni mpona nini olanda exemple na te nga nalobaka mobali akoyeba nzoto na nga ezaka mobali akobala nga atuka mwana wana azaki na makambo ya ye moko ndenge abande kosepela ndenga kotambussela vie na ye vie ya mutu ezo dépendre na mutu ndengo lingo tambussela vie na yo avec bonzambe na yo ba continuaki ki camarade asungaka pe moninga na ye dongo bikatalaka comme dia na bana mibale makambo musu baninga bazosala yo ko ekosala ngo sute ponini pasi akomi koteka akomi kokende koteka babiloko na ye donc pasi tant o ezake bakutana camarade bakutani tant pe o ezake bakutana camarade te bakokutana pete po azana makambo déjà zo sala abokolaka bana ye moko bande ko makambo seza lokwa koloka afandi susu ta moko mibali bakosaka ye kaka mibali bakosaka ye kaka aye kozwa su zemi ya misato
zemi ya misato mobali wana baye kofanda mwa mokie penza basalaki mwa ba 2 ans boye na kati ya ndaku bato pe bamoni ate ya turo penza basaleli mpe mwa fikutimie malgré azwaki zemi basaleli mwa fikutimie bato balobi ndenge pena wana ya mibale wana pena basentaki ye kaka boye donc ya misato oyo lokola bapesi ye mwa fikutimie en tout cas eza vraiment eloko moko mobali aza pena mwa mobali mo malamu bakofanda bien bakomi mpe kofanda mwa mwasi pa komosepela nazwi libala nzambe alola mobali andeminga na bana nanga mibale zemi pe koli pa boti pe mwana komopusana bandeko na ngai eleki kaka 2 ans et demi mobali alingi sute confusion na ndaku problème awa problème kuna mobali abina lingi nanga lisusu te zonga pa na bino Afrique pe moto awa na poto kutu mwana kenda deja yoka boye tango libala esimbi te atikali na ndaku ou ake kozwa ndaku ne Afrique nani yango azilo ndaku tozonga kapa bapapa okomi su lokola mwana bitinda okomi su lokola zoba okomi su lokola leki ya baleki na yo nzoka yo yaya respect esili donc mwana mwasa nazaye na shwate fo azonga na ndako ba parents balobi pe parents mwana atulaka na ndako ya libala mais na ndako ya papa na mama mwana atulaka te soki papa bengani mwana obe papa mwana atuli na kati ya ndako ya papa na mama na soki baza ba parents mabe mais na nature vraiment ndenge makamango ezali ba mikolo balobaka mwana atulaka na ndako ya libala mais na ndako ya papa na mama mwana atulaka te azaka kanani mwana papa wana pazaki ne na motema boboto na mama na bango bazongisaki ye peka na ndako babi problème te makambo ozokutama nango toyebi te nzambe kaka lokola bazio kaka instrument kobotisaka yo tosala pe nini oza kaka mwana zonga aye kozonga ti azonga komi na bana misato parent ye kotuna ye papa na ye atuni alobi nali nazongisa yo classe papa nga ba klasi wana na kokoka na ngai te boye na boye malamu kaka ndenge eza boye na teka na nga kaka pona bokolaka bana nga na olingaka te yo peselaka nga boye apesaka ba explication ne papa atiki jeune fille a continuer bakoteka banini toyebi pe kama makambo ndenge ezalaka mokili oyo mutu nyonso ata otaka meme ikuta ezosimba te me mwana nzambe babi na biso nini totambola na foi nde makambo ate ezosimba te bondela foi mutu nyonso pa omona liboso na yo po yebi toza pe na magie te okoyeba pe ndeni oyo azoyelo na esprit ya bien oyo azoyelo na esprit ya neni mwana mwasi wana akontinaki koteka banini aye kozwa susu kope moko bakope wana pe balinganaki makasi balinganaki pe aosunga ye pe na bakoteka azorespecte ye pe kope wana aye kobala ye ntango aye kobala ye kotimi ye azwaka ne kaka bazemi aye kosa zemi lisusu bandeko me mwambala na bina obala yo abali mwana mwasi bakomi kovivre bandeko na ngai mwana mwasi aye kobota ntango aye kobota mapasa bana mibali akomi na bana lokola 5 oyo abotaki na mibali moko ba misatu na oyo aye kobota na mobali oyo ayaki kobala ye bafanda basalaki bana 5 bako babotaki mapasa tamba eko bota mapasa bandeko na ngai masolo mususu otali bobi obenga muninga zoba obenga ye na kombo nini me eza makambo ya vie mwa mwasi na komaki na 5 bana bafandi pe na mobali wana kamaradi na ye pe atikaka ye te malobelaki kaka makambo pasi alobelaki kaka yo vraiment oza mayele muke yo vraiment oza boye patata kutu libalo ozwi sikoyo simbango soki ngai mbe na ndima na ngai papa na bino kutu afutela yo klasi yo lingi te papa na bino siko tala boye okoza susu oyo maga bali yo kanti libala ngo vraiment nde ozana okufanda lisusu maloba kamaradi nganga mama makambo mususu muninga lobika bwenzoka nde ekangami bandeko mwa mwasi ana fandaka bafandaka na mobali aye kodeside akende aya poto atiki ye na bana binga fona ke koluka vi boena
mwasi pa problème ite ozoke koluka via sire mwasi na ye nga na kozalaka na yo na lingaka o makasi kobanga te na yebi kokutami na ba déception me nga na ko déceptionner yo te oza ya ngai kobanga te patati patata mwasi pa problème ite mobile na nga na moni bolingo makasi nage na uti na ba déception me yo vraiment ndio eko pangusa pota oeko kausa poto oeko pangusa maya misu oza pena leki ya Jésus Christ donc yo leki na yo lande na sima mwasi a félicité mobali ami mobali boy ayepe kosfanda atiki pe na ndaka kofutela biso nyonso toyebi mutu tango aye poto soki kutaza mwana poto deja ayaka zonga na ye okay azana mosala makambo nyonso me soki aza mwana poto asika tia koya na bapoto aye koluka ba réalité poto pe batu nyonso toyebi yango mutu mususu omona ka ozano na Afriki mutu aye na poto zoyeba kaka aya na poto akipaka mwasi te atindaka te azongisaka bote oyebi ba réalité oyo mwasi azo vivre o mobali azo vivre te makambo mutakutama nango toyebaka te tozala kaka wana pona ko juger pona koloba pona kofinga pona donc eza passe mwana mobali ayaki nzela poto tango aye nzela poto atikaki mwasi na ndako akofutela binga na kobanda kotindela yo mbongo oya kofutela ndako kozonga na we pa ba parent te okepe pa ba parent na nga te nga na obanda futela yo mbongo baye koyokana pe na mwana mwasi patikali na ndako na ye azoteka ne mike azoteka mike na biloko mobali atikelaki kaka mwa mike na azoteka na ye kaka ye pe mobali aye poto awa tour aliboso atindi mwa mbongo moke ya kofutela ya mibale garantie esili mwana mwasi akomi kosouffrir ya kolia ekomi ya pasi makambo azongaka te azonge pa ya baparent aye kozonge pa ya baparent tango azonge pa ya baparent bon choix eza te mobali aza musika mobali ka azala na kimia azala na patience nga pe nakutami na baproblème awa nga pe nakomoni makambo awa nakanisaki poto yango eza facile kutu se boye nakozonga na nga boye na boye makambo ka ebele ye pe camarade alalaka te abi yo penza na apekisaki yo ye pe nayebisaki yo azane pe kaka mutu kaka kokosa yo tala boye sikoyo lelo komi na bana misa tokomi kosufra binga yango nalobaka nga soka alliance ekoti te na musapi na nga nakobala te nga lelo ozomona nga boye naza na nga ka boye yo kaniti nga nazoyenga boye pamba na yebi yo komi na bana soki 5 tobotami nzela moko tokoli esika moko tosali vi nga nalobaki nakobala na nga te nakobala siko te fo naza mobali penda wakonore nga wakopesa nga libala yo ke kobota botaka do akome kaka kokritike ndeko na ye kokritike camarade na ye kolobela camarade ne toujours ba makambo mabe vraiment bande kopesa pasi muninga mona zolela donc italaka baki camarade musu pende ekomaka mingi bazaka soki oza bien aza na bien mais soki ka kokoso moko ka ekomeli yo kaka akomi koseka yo kochola yo donc pasi mwasi na pe akotia su monoko ndenge nini yo mutu okwede ana mbeba camarade pe moko apesake mwafi chweke ya mike okoloba su nini oza en choix te fo yo kaka ba parents ba finga bekomaki vraiment donc pasi mutabetenga lisabi mutanga wabetelanga lisolo abi nzamba za nzambe mutu abetenga lisolo ye moko kolo lisolo abetelaki abi nzamba za nzambe ndeko na nga nzamba tika abana ete abi nzambe oyo aza nzambe alokota ngai esika nzambe alokota ngai abi nakomaki eloko pamba nakomaki eloko akosakanela nanyo ayebaki nga te bapesa nga kombo libata esika nyonso okende pia mobali nyonso akutana fo kaka abotisa ye bapesaki ye ndeko mwasi kombo libata tina famille po baparent mpe babayaki balobi yo ozoyoka te oyokisi biso soni ata tolobaki ozonga klasi olingi kozonga klasi te siko tala makambo ya soni boye na boye baparent mpe donc ekoma ye na nka ya bongo lala na yo esika kolala eza nango wana me kolia na kolesa bana na otala siko 5 bana ngulu pa ya bana 5 na baafriki na biso pasi ndeko mwasi
pasi akomi koteka akomi na bapasi azovivre ba vie moko ya pasi ndeko pe malgré atikaki ete me ye kaka kokretien yo vraiment oza zoba mwasi oza boye oza mwasi ya moins cher boye na boye buzobo osali ezalaka te donc azali kaka kolobelaka ndeko ne kaka ya mabe fale kuta pesa ke mwa moral koleka nango nzamba yebi na ye kaka donc ye kaka kolobelaka moninga mabe ko critiquer nde ezalaki vraiment mingi me baza kaka ba camarade moninga pe lokola azalaki na état moko critique lokola azalaki na état moko donc abimai déjà zoba asaki déjà grosse fela ndenka ba dot balbaka saki déjà fela monene donc asali ya mama na erreur asala susu nini camarade pe moko mwa mike azopesa ndeko azaki na shwate fo ayo kaka ba insulte fo ayo kaka meme na bato balabala kochola kofinga libata donc ezaki pasi abesika azokende kotekela esika azoke kotika bana sali te talaka koza na condition te mobali pe akata na ye pe contact mobali akata contact bafanda kaka fanda komi komene vi na ye kaka bongo aye koluka musala moko akekombaka bureau akomi aluki musala moko akomi kokomba bureau baye kolukile baye kozile musala akomi kaka pe mutazila keka musala ka ye camarade na ye kaka pamboli muninga na musala oyo na moni eloko suna sala pona yo te talaka musala oyo bwena boye na musala biso bazoluka chef bwena ba chef na bazoluka mutu abanda kokombolela ye bwena boye ye pa ye ko ngana osana ngai koteka vraiment na mona okoka te tokende bakepe moninga pa ye kokota musala tango ye kokota pe musala komine pe kosala ye pe mwana mwasi wana aye kozwa oyo camarade isko aye kokoma na fiancé abi moninga vina lingaki yango oyo nazwi fiancé nanga ntuka zaki pe fiancé na ye ya bien ndenge ndeko abetelenga liso abi ndeko azaki pe na fiancé ya bien mobali azaki pena chef na musala azaki pena na poste moko kitoko aye kosala pe makambo pilolilo ndenge moninga vraiment alobaki ngai soki na bali te soka alliance ekoti na musapi ote ndeti alliance oyo ya Mimi Selunga ndenge kota bwisami Selunga kotisa yango donc mwasi wana pa alobaki nga soki musapi ekoti alliance te lokwa Mimi Selunga en tout cas ekoleka te fo bakotanga ka alliance ndenge Sami Selunga akotisa Mimi Selunga alliance en tout cas nzambe pasongaki ye azwaki bakotaki ye alliance asali pilolilo ya kabakata ya kafumba donc asala kafumba na feti ya Aksa Olange kosa bandeko bondimela nga ya Aksa Olange kosa balobi pilolilo penza libala kitoko makamnoso kitoko donc nyonso tokos ndeko mwasi asali libala ake na ndako ya libala mama yango Mimi Selunga ye na lisolo opamba te epesa mutu moko leçon na vie kokende mbangu eza kokoma te kokoma pe liboso eza nango pe teke nde nakomi boye nakokufa su te donc tokeba bandeko bofongola matoi bandeko tofongola matoi elongo na nga moko tosekaka bato te na vie tocholaka bato te na vie tomonaka baninga pamba te soki moninga mbeba moko boezwi ye eloko mo boesalami olobake ye kutu tolobaka tokritikaka tokondanaka le mal me tolekisaka badegre te mwana mwasi na bamonaki eloko leloko pamba mutu tala kaka pe meme nga pe na tuna nga na okritike pona na nka muta mai na makila na oyana nga te lokwa na media bwende na bakenganga na santu no na mo santu te meme nga pe na ninga na kritika yo pe kamadi boni boye yango nini yango donc ezala nango ka bongo ezaka nango bongo eza yango normal na biso bato ya mokili po toza banzambe te tozaka bato ya mokili nzambe mutayebaka destine ya moto nzambe mutayebaka futur ya moto biso bato tozaka bato tolobaka towela kolobo yebi no kutu te nini nzambe osalela moto lobi olobakaka tozongi na lisolo bandeko ndeko wana ekosala pilolilo ake na kati ya ndako ya libala tokos makambo nyonso kitoko afandaka na immeuble ba voiture makambo nyonso
talaka na Afrique so so bali déjà chef obali de mokonzi donc yo pokomi mama mokonzi azalaki na bana misala azalaki na donc makambo ebele kaka mais esika nini ndeko na biso yaki kokwela zemi yaka te o zemi makambo nyonso kitoko basali ena se baloba soki ena soki inane nga pe français palasi awa donc baye kosala soki inane na ndako ya libala sali inane na ndako ya libala na baka ndenge na yokela kango oyo ayebi ke ezaka bongo te akomante alobaki Mimi Selunga balobaka inane te balobaka ena obe baloba soki nini kizeyeko donc mwana mwasi wana mabota pasi oyebi pe mibali na biso lelo baza kwa babraham te azeli mama Sara bakomi bakoko me biso moto monaki pe peni na pe ayaki kaka kobula verse donc mutu azaka mutu nzambe nde moto mwana mobali wana akomi kodeklare yango yo pe ndenge nini bandeko bakopona Afrique kuta ezaka te mosu mobali aoloba na eloko te mobali accepte na yo ozala na obongo me bandeko nde mutu bayaka na makambo balobi zala na bandeko mona mayandi bandeko nde batelemi nde kotelema yango yo ozoka soni te yo mokonzi osali libala boye bango kutu baza na eloko te obali mwasi yango pilo lilo fete eleki ya aksa olangi kutu na somo donc yo sikoyo ozo mwasi yango azobota te eloko te ofandi kaka ozomona te badruke bandi ndeko mobali pe akomi kotama to ilibanda ti me yo ndenge nini se kolongola bazemi na yo nga na yebi te na ye kobala na nga kaka loko moko ka epave ya bimpapa na longola zemi te na yebi kutu nde balongolaka zemi te yo moko oyebi ndenge okuta ngai oyebi ndenge tozala papa oyebi na yebi nini bongo ozobota te lokola pe mibali basankaka kaka mabeka na biso kaka mibali pe Afrique bango mo basala ba traitement te bango kaka soka obota te mwasi tambo kolandela boye moko kabaka ta na microbe fandela e donc boucha déjà babiloko mais bango baloba kaka basi bayeko akende bamboka oyo eza développé ake kolanda ba traitement ake kolanda eloko te ndeko mwasi akoma mawa akoma triste nwana ndeko wana sikoyo abota 5 bana wana nzambe oyo nzamba bwakaka bana na ye te nzamba tikaka bana na ye te ndeko nazoya na conseil ndeko wana balobi somo trop donc ndeko mwasi akomi pena pona musalo pe camarade ka pambolaki apesaki ye azwaki ndeko moko ya mobali asepelaki na ye alobi meme oza na bana soki ndenge nini mama nga kaka yo botala eloko basalela eloko babwaka eloko babi ezanga tina eza na eloko te babotisi bana lokola libata bapesi ekombo libata bana 5 mobimba aboti na 4 papa bana 5 po ya suka bazali mapasa tala soni baboti yo na 4 nani akolingo lisusu mokili etiaka point nzoka nde nzambe nde mutu fatsa point na vie ya mutu biso bato totiaka virgule na bavi ya bato tokotiaka bapoint te boyelanda lisolo bandeko ndeko mwasi akutani na ndeko mobali pe na kati ya mosala azali pe kaka fonctionnaire kaka public pe kaka na esika ngo azali kosala wana alobi nga kaka yo nasepeli na yo na bafaso na yo mpo ndeko mwasi babi azali pe na mwasi mo malamu mwasi kitoko me chance nde ya moto azwa yo serie ezalaki nde te yango eloko ezali kosalaki ye azokanisa mibali yango bazoya na ndenga malamu nzoka nde mutu na mutu azoya na babuli na ye mal chance akutamaki nango yango wana yango balobi nini suka eleki ebandeli
mutu mosusu ozomona ebandeli na yo boye mabe oyebi suka te so nzambe abombeli eloko nini. Mutu mosusu ozomona ebandeli no kitoko ezongela lokola olo mama alobi na yo oyebi te. Yango na vi tosekaka mutu te, na vi kochola mutu te, na vi kosakanela mutu te po oyebi lobi na yo te, oyebi pe lobi ya mutu wana te. Toleka tolanda lisolo bandeko. Ndeko mwasi pe donc ye kutele akomaki kutu meme osane na musala na babi azaye kozwa bakope me alakisa te na famille, akomaki pe mayela luki be stratégie ndeni akoki koevite bazemi, akomaki professionnel. Donc yezemi aobeta ngo nzango vraiment ko nzango pe na sotango ekoma pe neloko ya nzango. En plus akoma ye na ye pe kobanga nzambe. Akendaki na église, balakisaki église, akomi kosambela, akomi pe kotambola na kobanga nzambe na bamayele na ye akomaki nango. En tout cas ayaki ko patiente na ye, afandaki donc ti moninga na balaki 5 ans na kati ya ndako libala ye pe afandaki penza 5 ans na ye mobali nda ye ko proposer ye libala. Bawumelaki pe na mobali yango ye mo amoni pe yake no tozokende pe na bien na misale komo matazalaki muta kopangusa akomo koma muta komata mwa niveau banini. Donc vie ekomi ko changer mwana mama, vie ekomi ko changer mwana mama aye ko sala bongo. Vie ekomi ko changer, mobali a proposer libala. Abi bon nga mo pe bana ba petit ba pusani na sala nini babala kaka. Mama aye ko bala tango aye ko linga mobile na ya présenter pa parents batalika talaka muta sala na ba friki ba costume fanda lokola ba pasta penza nde balata ba costume ana kitoko. Donc alobi pa ba parents balobi o mobile penza tokosi na mwana biso. En tout cas ça va vraiment ba cravate banini ya bande ko election mibali moka ya ba wenze tiko ekombe na ya ba cravate seke masole eza posé. En plus wazile na mosala abala pete mobali yango andimi andimi abi papa andimi bana papa kubanga te libala. Bandeko balobi baye ko bala mwasi wana avec double honneur pena balobaka babali ye libala. Mubali azalata na mwana te, mubali abota te na vie na ye, aye ko bala mwasi aza na 5 bana. Yo nani okanga o nzamba lobi akosala yo nani okanga mama leki tata mwasi koko voisin nani okokanga o nzamba lobi bilaka na ye kufaka te. Elaka ya nzambe na bomo ya mote kufaka te. Soki nzamba alaka akokokisa. Ndeko mwasi ayaki eloko moko lokola pamba basakaneli basabote babengi bakombo na bakombo, babengi bakombo ya modele na modele, babengi ye taba, babengi ye nkombo babengi ye soki libata. Mende kwa mwasi akangaika motema binga pe bana na simba kaka ye na bokola bana na ngai. Bana bapusani aye ko bala libala ya pilo lilo voile vraiment lati penza robe ya mariage. Donc somo trop aye ko bala. Tangu babala ni bafanda kimia ti lelo mwasi donc ya libala vraiment koma mwasi ya libala ba parents bakoma ko sepela akoma koyela ba parents ba mbongo ba biloko bika ba papa na biso balinga biloko a bongo. Mwana na biso siko wana tango wana mwana komi elengi, mwana komi kitoko, mwana komi penza mwana mayele buzoba nyonso bafinga ki mwana na tango azwande kozela ba zemi esilaki. Na tango wana mwana komi kitoko mwana mayele akenda koluka musala na yakoma kosala ntuka mwana mayele. Version ya bato ndenge changeaka, ndenge ba version bato changeaka. Ndeko otala ngai ko regretter loko te. Dernière fois na teyaki persévérance, la persévérance, persévérer ndeko mwasi ozotalanga ndeko mobali otalanga yo bapesa o bakombo balaka te. Oza kisimbi, oza soki nani ndeko ozoka ba masola boye ekomatisa yo susu espoir. Masola boye ekomatisa lisusu. Donc oye baki nzambe abwaka ka bato na ete nzamba baka bana ete yo moko ndeka aloba
obwaka nzambe olimite nzambe soko limite nzambe te boyoki yango bien na histoire na beti mwana mwasi wana azongelaki kaka nzela nzambe ake liboso abe tika nazonga nsima tali nsima babi no touta na bekodimi touta na bamakala mike tika nazonga kaka na nzela nzambe azongi ti siko tala nzela nzambe ndenge sokolaka tala nzela nzambe ndenge salaka kitoko makasi ndeko wana akomaki na vie ya kitoko ti lelo bana bakoli baboti tala famille nombre na ndako donki okoboya famille ekoma monene mpona mnoko mpe wauti kobala ye bazobota ya lobi nga naza mama mabota lokola vi nange ebongi vi nanga kitoko naza kaka wana mpona moni nzambe atindanga na mokili kaka nabota na nga azobota na ye vi na ye mpe eza nango bie toloba nini tokumisi nzambe siko toye kozonga na kaya ndeko na biso oyo ndeko na biso mosusu oyo ayaki azaye koseka moninga azaye komona moninga zoba ndeko na ngai magi oyo bande komona moninga zoba ozaye no mpe na nzela mabe te ke ozela mobali wakobala yo ye mta kozala na yo boye na boye ezaye mpe ida mabe te ezaye nango mpe bien me sikoyo eloko ezaki ya kochola ya koseka nde eza mabe yango nde tooboya tala lelo ndeko amibatelaki bien sûr amibatelaki eske kobatela wana ezaleka ya lolendo na ye moko mpo alata voile mpo wakobatela mosusu eza na onteke mpo ozobanga nzambe alingaka moto ozobatela vraiment nzoto na mpo ozobanga ye me bakobatela mosusu mpo honneur ya yo moko bato bamona nga nalati voile wana nde eza mabe soki vraiment oza penza ke ozopesa honneur wana epa ya nzambe epa ozongiselo honneur pardon bandeko nzambe ozongisela honneur na yo nzambe ozongisela honneur na yo namela ata mwa mai nzambe ozongisela honneur mais so ozosala kaka mpona honneur na yo moko obima yanke bamona yo penza tala babiloko aboye tala babiloko aboye ndeko mwasi ake libala mabota eza te mbongo yango oyo me mabota moningo bafingaki libata tala lelo richesse na ye bana nzambe apesi ye mpe susu richesse ya mbongo vi ekomi nango kale siko toloba nini totinda bato babota non yango te toyetinda bato babota na bango me eza kaka destine eza ndenge nzambe adestina vi ya moto awa ndenga na eka kotelemela mingi bato basekaka bavi ya baninga bato bacholaka baninga so omoni moninga na pasi komisa pasi wana ya yo so omoni moninga obala te ekoma histoire na yo te ekoma eloko no ya mokeri te obanda koseka obanda koyesa ekoma lisolo kotuna kaka omona nzinza eleki ndeni nentel omoni ngunga eleki ndeni mpo kaka oyoka aosouffrir aobala te abotaka te ndenge aza wana aza kaka bongo mingi balinga souffrance ya baninga mingi na mokili oyo tozosambela me tolingi kaka soko oyoki moninga kuna pasi yo motema esepeli soko oyoki oyebi ke moninga aza bibota oyoka kaka ke abotaka mokolo koyoka ke kutu babali ye pena pilo lilo lia komi okobanda okozwa su lisolo mosusu otie ata babali ye ata lelo akomi soki ndenge nini metala eza eloko nzambe akutanisi ye eza eloko nzambe ataka bato baepreuve moko boye mpo ntango mpe lelo komi ya nzambe okomi mpe kotatola nzambe talanga ezalaka boye lelo mwana mwasi wana akoma na ndako na ye aza na bonzambe na ye esika azokende atemwaniaka mpe monene na nzambe atemwaniaka na moya lelo moto abala te mobali abota te akende kobala mwasi aza na 5 bana alinga yo pe
po mingi lelo tozoyoka na mokili oyo oyoka kaka nga kutu naza vrai momi ngai na vrai momi tolo etelema na vrai momi bango bafo momi bafo momi moboye baza na bandaka mabala baza na eloko te nga kutu na nga libanda naleka boye mama wana eza nango kaka eza nango kaka nini kaka o baloba kaka donc vanité de vanité vanité de vanité yo mtozomona baningo baboti basenta bango biloko pamba yo mtoza nano ya kotelema nde oleki bango mama mokolo moninga wana oyo abota akoleka yo okokamwa bino tubomi benga ba vrai chéri bofinga baninga ba faux chéri boye bango vrai chéri na faux chéri ezaka donc vrai chéri ezaka Yesu Masiya ozoka vrai chéri ezaka Yesu Masiya pe vrai chéri na moto alingi mingi bazo mibenga ba vrai chéri ba vrai momi ba mipesa ba kombo modèle na modèle basala bakisaka tangai na beta tolo nga ndeti muninga na beta kitolo yetia kobala oui eza mabe tozali na nzela malamu metala lelo vi makambo elakisi yo donc nzambe tokanitaka te ke nzambe alingaka bato mosusu te alingaka bato mosusu non nzambe ye moko ayebi ndenga atia moko na mokili oyo mutu mosusu bakolekise na humiliation moko nzambe alekisi yo mpenza na humiliation moko toomonaka makambo ya Yesu Masiya aye na mokili oyo baluki baboma yazaki mwana moke bakimisi ye basali boye na boye ti na kimokolo ne kaka basali ye kaka humiliation wana tobomaki ye tobetaki ye totikaki ye mutakala tosali boye totie na ekulusu totangisi ye makila soni ya modèle wana mais après 3 jours après 3 jours mabele eningani mabele lobi na okoka nanga eloko muto akotia te nakokoka te fona sanza na sanza mabele sanza ki mokonzi mabele sanza ki Yesu mabele sekwisaki mabele ningana ke bim eloko ekotia muto akotia wa mabele kokite lobi bima dans 3 jours yo pe ndeko zomona pasi yeba 3 jours na yo lelo baoseka yo lobi baoseka yo yebango sima lobi mabele kosanza yo muto ya kanga chance na yo ya libala muto ya kanga chance na kobota muto ya tilakisa ko musapi baseka ko baba kokobala to kobota te okozwa musala te eza na basanse ebele mususu alobi okobala te mususu okobota te mususu aza musala te akozala moto esengo te esengo no ekangama esika moko boye bato mo basalaki ozala moto esengo te bato mo basalaki olekaka na pasi ozalaka moto pasi yeba yango eza na mokolo moko mabele kosanza yo eza na mokolo mabele kosanza makambo wana eza na mokolo bakosanza bakoloba tokoki susu te tokoki te palpite tobwaka kaka tobwaka ye kaka totike kaka tolibere ye kaka kolelaka te ndeko na ngai bato bazoseko lelo yo lakisa bango kaka bakango foto loba bokanga foto lobi bokokamwa bokanga foto tokanganaka bafoto lelo zoseka muninga kanga ye pe foto siko mabe ya biso batu oseka muninga ta muninga lobi akozwa kaka yo komisu motema mabe chance kutu na mwana mwasi oyo ya azobota te muninga ne abota me azaki kaka a rekonetaki yango ayebisaki muninga na ya lobi ndeko nanga limbisa ngai na benjir limbisa ngai na nyonso na sala limbisa ngai na nyonso na lobaki na bande komona eloko pamba talanga lelo na komi eloko pamba mobali akomi kosakanela nga na ndako mobali akomi komona nge eloko pamba toza na mbongo na esengo te tala nzoto na bebi metala yo moto na sekaki na sima mikolo na sima bambula babotisaki yo lokola libata tozobengo libata
tala lelo oyo. Tala lelo yo ndenge okomi, tala vino ndenge nzambe a changer yango. Abi histoire na yo camarade nanga. Na kozanga ka kobeta yango te komi témoignage po na nga na kanisaki soki nazoloba boye na tambusi vi na nga selo ba programme na nga na kanisaki nde kutu. Donc nzambe ekozala pe ndenga na lingelaki nga baye na kobota bana na kati ya ndako libala. Lelo libala pimpi na musapi. Pilo lilo pete na musapi. Naza na bana te mbongo yangoyo akoma kutu komemela na kamaradi na ye. Bana ya kamaradi ne babiloko akolata. Donc akoma ko se soulager na bana ya yango na mokilio ba vrai camarade pe baze. Ba vrai camarade baza po ndeko abetelinga lisola bisoki omoni ndenge bazala kana camarade na ye. Donc ondima te bibanda kaka reconnecta ka mabe na ye ndenga ndeko chola muninga. Alobi peza epe kapo na linga kiyo. Yaona ndeko mona kanda yo zoki kozozo bazemi bani me yale na ndenga mabete do baza epe na mona bango vrai. Amour peneza ki vrai po yepe kam tapesa muninga musala. Ye kaka don amour vrai na mokili ezali. Amour vrai ezana na mitema batu. Mageza su mingi te meza moko. Amour vrai wana ndeza amour vrai. Pa koma ko se consoler kutu na bana ya camarade na ye. Donc mageye na noazuite. Mais muninga ne pa ti kaka epe tapesa eka conseil bitalanga lelo nzambe nenga changer vie nanga. Na ndimela nzambe tokenda ke église na yo boye na boye. Na ndimela nzambe na pesa bomo nanga pa nzambe. Ba makamsa buzoba na koma ko éviter. Tala lelo nzambe nenga futinga. Tala lelo nzambe nani akondima ngo ke ngai vraiment mama 5 bana bake bala nga na mobali oyo abala te abota te. Nani akoki kondima ngo nani akosala makambo wana soki nzambe te. Kaka nzambe mtakosala makambo wana nzambe kaka bandeko totika lolendo pe toyeba kokumisa nzambe na ba circonstance nyonso. Tokumisa nzambe. Tala pe mwana mwasi wana mage bazemi na ye wana me alongola ki bazemi wana talobi nga na kobota bana na nga. Siko soki ezalaki yo, soki ezalaki ngai. Bazemi bwena boti de mibale na keka kolongola. Po na ta mususu kutu tanga kolongola bazemi wana azaka na bana mibale libala pe bwenge ko ya te. Me lokola onora ki nzambe na binzambe yo mtozo pesa nga bana oyo. Na olongola bango pete na obota ka bana na ngai. Yo mtoza nzambe ya nyonso, yo mto yebi motema na ngai, yo mto yebi makanti, yo mto yebi nyonso vi na ngai. Na kobota ka bano aonora ki nzambe. Aonora ki nzambe. Po circonstance yela ki ye makambo yela ki ya kanaka yango te un jour na vie. Ke makambo eko yela ya ndima kango ta kana konta senga ka yango pete yango tango to seka ka bato eske to yeba ka voma ke mutu ozo seka mutu ozo chola na pasi azomona ye moko pe aza contente to aza contente te na pasi o mutazo eske se o mona pe na mutu ye moko abenga pasi yela ngai mubali moko yaka botisa na yonga inaza na na posa ka naza na ka wewa kaka boye kaka eske se to mona makambo vraiment ke mutu moko vraiment fandi kaka boye alobi vraiment do ndenga naza na nga boye nazo senga baya na ba botisa nga to be pasi moko ekomela mutu obe kozanga kobota moko ekomela mutu. C'est to mona vraiment mutu ye moko azo sepela nga na botaka na nga te na botaka te o na c'est to mona elelisaka kaka bato elelisa siko boni biso bato mokili pasi ya muninga okomisa yango sujet ya kochola okomisa yango sujet ya kofinga okomisa yango sujet moko ekomi ya yo ya koseka ya komelela ngo kola ya komelela ngo fanta ya komelela ngo soki balcool donc ozo sepela po muninga omona pasi ezaka nini na biso bato. Question nange eza bongo bandeko nange ezalaka nini eloko nini esalaka bongo mwana pe muta bongo mwana nzamba mibengaka mwana nzamba sambelaka ba choral makambo belebele ba titre bele mais osepelaka na bozwi ya muninga te osepelaka na pasi ya muninga nini etindaka biso tosepela na bapasi ya baninga bandeko nini etindaka biso tosepelaka na bapasi ya baninga zwa pasi ya muninga pasi na yo. Maladi moko ya muninga akoma kobela biso bato tozaka bata kochola
moninga akufi na maladi oyo yo komisi yango ya yo akufi na oyo yebi lobo okufa na maladi nini oyebi maladi oyo ekoboma yo maladi ya moto akufela yo komisango sije na yo akufa kutu na maladi oyo te maladi ya soni maladi ya boye okomisango eloko moko boye donc pana selon yo soko fingi fami wana obe soko fingi batu wana ke kutu tala ndeko na banga kufa na maladi ya boye wana yo pena esali yo kitoko yo yebi okokufa ndeni oyebi lobi na yo oyebi yango memi mutazalaki lolendo tomona bato mususu mutazalaki lolendo akesala aksida bakati ye makolo bato mususu bakoma koseka kasi lolendo na ye pa ememi eti asala aksida wana kasi bakata ye makolo atambola lisusu pona nini ozoseka pasi ya moninga pona nini ozoseka pasi ya moninga yo omoni pasi ya moninga boye na misu ya yo se omoni yango ya yo oyebi deja lobi okokutama na pasi nini okutama na problème nini oyebi yango te bandeko tobanga nzambe lisolo interesa inga makasi namonaki ke nazwi leson moko pona nini tenga pena ya na kanali na nga naloba na bandeko oyo moko mibale bakolanda ngai na bokebi nyonso balanda nga vraiment emeka kopesa moto moko ata na bandako to pie bakokonseye bana na vi baseka moto te histoire ya deux filles oyo na beti epesa mayele elamusa bato esika tozali kolala toseka bato te vi na biso nzambe ka ayebi yango nzambe nde kaka ayebi vi ya moko na moko yo kooseka moninga okoochola moninga oyebi lobi na ye te oyebi suka na ye te oyebi mpe suka na yo te mingi balinga komona ka pasi ya baninga soki moninga ana pasi ye azosepela azomela ba vin azomela ba jus azwi azala bongo azwi kozwa wana yo loba na baninga nini yango etinda kolobaka zwi azala bongo boye na boye ezaki motema ya mabe totika eloko wana pasi ya moninga azwa yango pasi na yo chance kutu mwana mwasi wana magi azali koseka ndeko na ye azali koloba na ye ayebi yo mpenza onika koke komipesa pa mibali komipesa kaka ngai pena boye mage mwa bamaloba ne ezali mpe ya kitoko te peut-être azali mpe kosala bongo mpo encourage moninga po atika ye akende so na banzela ya bamibali te boye na boye toyebi te moto na moto aza na lolenge na ye amonaka akritike moninga moto na moto aza na balolenge na ye amonaka asoulage obe akonseye moninga bato mosusu bakonseyaka na ndenge ya licholi bato mosusu bakonseyaka na ndenge azokonseye me azotuka yo selo ya olobake nazokonseye yo bato mosusu azolobaki azokonseye yo azotuka yo bato mosusu azobaka azokonseye yo azolobelo makambo ya pasi lisusu me selo ye donc conseil yango eza moto na ndenge na ye ndenge bato bazwilaka makambo na ndenge na bango me nga nazoloba na ngai nazoloba mpe na yo ndeko ozotala nga na vi kokende mbangu eza kokoma te soki yo ozwi na yo pesa nzambe merci lobe eza ya yo kokende liboso eza kokoma te moningo ya tambolaki wana abike ngai na kobala wi ye amonaki ke moninga abali te amonaki ke ye akobala pilolilolilo akobala ye akobala eza ke ye akendaki liboso paske yabaki ngai na obala sikoyo te nga pena pete na mosapi ozokende ka wewa babali yo te nga me akendaki abalaki akomaki na libala me soki totali be akomaki te mpona nini ye abali pilolilo moto oyo wana neglijaki wana alobaki azobala bongo tomoni ke ye paki kosasu libala ya kafukafu bahonore na bana na ye kutu ye bahonoraki ye sans bana mpo abotaki te me moninga bahonoraki ye mpo bato nyonso bayebaka ye asuki na ye bato batalaka bapesi okombo ya libata
donc Moïse sauveur asauvaka ne ka mibali mobali ana posa kobota ya memeli mobali zeme mobali ake na ye tala bakombo topesanaka tala bakombo bato bapesaka baninga Moïse sauveur bopesi moninga mwasi kombo Moïse bopesi moninga mwasi kombo libata donc esika nyonso azali pia esika nyonso azali pia esika nyonso azali pia me botala libata na suka ndenge nzambe apambolaki ye yango na vie tozwa leson bandeko tosekaka bato te tonegligeaka bato te likambo motu mpe ekotia na yo point te tia virgule tia na yo virgule na vie ya motu mpo yo oyebi mpe te oyo olobi ekokomela yo oyebi mpe te nde nzambe akochange vie ya motu wana oyebi yango te oyebi te mingi babengama akufa lobi me lelo oyo nzambe azongisela bango bomoi yo moto bandeki kobenga moninga akufa lobi okenda kuta mosu na sa mabele okota deja kala babosa na yo me moto babengaki akufa lobi ta mosu ti lelo aza kaka yango vi oyo ebombami na nsima toyebi te nzambe moto ayebi oyo ekosama da 1 minute awa toyebi te nzambe moto ayebi totika makambo ya koseka baninga totika makambo soki yo ozwi olobaki ngai kutu ngai obeta tolo nga non tobeta mingi mokongo tomonaka te ke ngai vi ya ngai eza malamu tokokoma ngai tomona yango mingi na bafeti ezalaka te tobeta ke mingi ngai me na feti pena balambi ngai nao namona te nao kuna yoka te non te no nayoka nanga te ke balambi ngai na feti bayambela babokilo na ngai toyoka te tokaka bafumbwa tokaka bapondu tokaka bawangila tokaka babiloko wana kaka ngai pende biso tobetaka ngai do yango na eyelakisaki ngai oyo bongai eza eloko te ntango ozosala ngai wana yebango eza ngai paske ngai toliaka kaka na bandaku ntango mosusu oko wana zemi okiposa ngai natia monoko nanga ngai naokiposa ngai ngai ezalaka bien me na bafeti ngai ezalaka te moko kutu moto alamba ngai na feti ntango mosusu bato bakokama feti yango eza na ngai oyo ngai nalia nanga ngai te mbali donc bongai oyo bandeko tokebanaki bongai oye poto liboso koseka bato baa na Afrique te ozwi musala liboso moninga koseka moto nano azwi musala te obali liboso koseka moto nano abali te oboti liboso eza lipamboli na yo ozwi mituka na yo ya minene ya ndenge nini ndako ya kitoko eza ya yo eza problème ya bato te eza likambo to banda komona ke yo za ngai oyo totika kibongai bandeko eza malamu te en plus kokende liboso eza kokoma te okomi beta ngai okama kaka lobi okomi ngai bato baosimba osu te donc mingi pe toomona meme na ba internet yawa ngai fille de chance ngai nasakanaka te me humiliation kaka bato kuto baloba na bango ngai te oyo kaka alobi intele ya bali me oyo babetaka kaka ngai bango nde danse bango nde bato ya mayele bango tozoyoka ngo mpe tozomona humiliation oyo nga vrai chéri nga soki nani tozomona ndenge bazozala humilie kaka ngai muta mapeke matanga kutu mama eteli nga mutu nakanga boye nga tozomona humiliation toyeba komikitisa toyeba vi ya moto nzambe ka ayebi yango vi ya moto nzambe ka koota point yo nani ota point na vi na nga yo nani nga nani nata point na vi na yo ngai nani mpo nata point na vi na yo na vi ya bana na yo nga nani lelo komona mwana moninga melaka masanga amipesa na bekira mabe ya yo bazotanga kitoko ya yo baza bien oyebi lobi te sambela pona mwana moninga alongwa na bekira mabe sambela pona mwana moninga atika makambo mabe komona ngo te koma sujet na yo ya kotonga mama mota botaka mwana na ye aisepela na mwana na ye azana makambo mabe akebomaka bato akeyibaka moko te
esepelisa moko te. Yo mama boboti omoni mwana muninga na pasi, bondela Nzambe akangola mwana ana kangola fami wana bazonga na esengo. Me biso ekoma likamba koseka, ekoma likamba kochola, yekutu no, totika biloko wana bandeko, totika biloko wana. Tozwa bapasi ya baninga pe eza bapasi na biso. Soki tozozwa pasi ya muninga eza pasi na, soki tozozwa ya vexe wana bike oyo lingi te basala yo kosala ngo muninga te. Soki tokotisi on to afisha ngo na mitu na biso na mitema na biso, Nzamba lola opambola biso makasi bandeko. Soki tokotisi makambo wana na mitu na biso vraiment, Nzamba lola kopambola biso. Nzamba koyeba kopambola biso. Zwa vi ya muninga ya yo, pasi ya muninga latango komisa ngo ya yo. Koza pasi ya muninga to komisa ngo eloko ya kosakana, eloko ya koseka eza malamu te. Eloko elelisaka muninga kolinga te yo esekisaka yo. Oyebi pasi na ete, oyebi kolela ya moto te. Merci beaucoup les amis, merci beaucoup ba mama nanga ba papa nanga oyo bolandaka kanel nanga ya Mimi Selunga TV. Nzamba lola mona bino a continuer ko bomba bino na mabota na ba famille na bana. Nzamba batela biso na ba mipepe oya maladi eleka 2021. Na souhaité bandeko nyonso santé, prospérité, donc pe eleka mingi bakimia na bandako na mabala. Nzambe amona biso nyonso oyo aza na kimia te ayamba kimia na kombo na Yesu. Oyo aza na santé et déranger ayamba santé kolongono na kombo na Yesu Masia. Na pesi ba oyanga nyonso bolandaka ngai bambote na bino, bambote vraiment bozana bozolanda Mimi Selunga TV, bozwa bambote na bino. Nzamba lola pambola bino. Yanga motema Sami Selunga mwana Bundes na pesi o bambote bana nanga nyonso na pesi bango bambote o bozo sunga mama na bino vraiment na makamso ayebi te ya tekniki boza wana sima mama babone nanga ya liboso nde bana nanga. Nzamba lola pambola bino abomba bino. Pe na pesi libota mobimba bambote manzuzi mabungu nzuzi officiel la jo bambote na yo ya ronsa ya mati mwasi abata ya ronsa bambote bele mame lize papa manesi bambote na bino ba papa kinosi bino nyonso bama Polina na yebi bolanda anga vraiment mwana bino na bokebi nyonso oyo palandaka nga me alaksaka te kalandaka nga. En tout cas Nzambe kuta lobi intérêt asali biso na intérêt to adoraka ye nga pe na aka na intérêt wana. Soko olandaka ngai okoka bakombo na yo me soko bombami na yo olanda nga sima me na yebi na nga te kolanda nga na koyeba koloba kombo no pe ndenge nini. Donc toza wana kaka Guillermine na mobali na ye papa Beltogo bambote na bino, ba mama Julienne bino nyonso bambote, Carla Gracie si bambote na yo ebele sikozali, mana Viviane motema ya papa Sami ya motema papa Simo bolimbisi, motema papa Simo na kati ya Luanda wana ma grande sœur propre bambote bele ya Clotilde mana bondo Sofia ya Kiika ya Giselle nangai mana na Nilson baya mifi boza telme bele baya ya nanga na pesi bino nyonso bambote Nzamba lola azala na biso nyonso. Nzamba lola abomba biso na sepeli na bino ndenge botali ndeko na bino Mimi Selunga TV mwana batu ya bosilisa bino moko. Donc merci beaucoup wana tokutani susu na prochaine vidéo soki Nzambe akwaccorde biso grâce tokoya lisu na teme mosusu pona ka kotalisa na bandeko topesa na aka mayele oza na lisolo kobosana te benga Mimi Selunga TV to partager yango na ya kobeta yango ekosala bien ekosala bawa o makasi kobosana te ndeko s'abonner commenter, liker la vidéo pe partager tindela bandeko oyo bayebi Mimi Selunga TV te ekosala bino bien. Soki tozo partager ma finga ba biloko bile pona nini te to partager pe ba biloko ya boye partager ndeko partager Nzamba kopambola yo. Merci beaucoup. Ciao ciao.